Lobaki trona esika yango bati yo pembeni mama loba lisusu mama ganga dengo ganga ka loba lisusu mama la vie muto ba dévierge na 6 ans et a passé pas na compréhension biso yo ba dévierge yo na tata na moko ozo comprendre comme na rage ya ba fille ba koli bien si là aza mwana ya bonne vie yo zo retourna mutu question maboko no minene et quitter le quoi ba maman ya 3e âge bibali nyonso ya poto o nga na yeba na vie nanga bazaka na instance à divorce o nyonso nga na yebi na vie nanga ba courir de jupon ba dingizwa yo turbo bienvenue turbo bona viena oti dia banani nga na yebie viena yo viena nazo faire voir na bato ke dingizwa c'est un escroc spécialisé dingizwa yo na vie ne mobimba akanga basi bandoki c'est que mtandoki leki na ngata ki lokola 5e femme bossa ayeba kité ozo comprendre ayeba c'est quelqu'un qui mimi o ba balana po dingizwa bima na petite sœur a mimi so tangu ya ye na famille ya ba Miss Lolo yaya oye na famille ba eluka makambo yo nani na osiliso talaka na mois de mars voilà a créé la petite sœur ba problème mais novembre yo bala yaya o moni kamona olo bango na pasi mokolo tonga abotoli tonga okotonga na nini machine etikali polele machine c'est nini etikali polele mokolo tonga si tonga na o tonga na nini mama na bisa kendaka wapi akendaka Dubai sina bisala akendaka wapi mama akendaka Dubai mama ba gera akendaka wapi akendaka Gambela akendaka Gambela. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag. Très heureuse de savoir que vous êtes nombreux en train de nous regarder à travers notre chaîne de référence Congo Mokili. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure de laquelle vous êtes en train de nous suivre avec votre humble servante Fallon et Congo. Et Congo, il y a Fallon, net Nissa Koluba. Toujours, il y a pamba, te moto, pelé encore chez les comédiens, Bolier, Bopelisi moto, Bobomi. Pébite l'osoto, Bandela Mpanzini. Et on te yambe nomoko yaba comédien. Je pourrais pas commencer cette émission sans que n'a remercié Batunyo surtout Oyo Basutene Kangai, Nanzela ya Musika de près ou de loin. J'allais dire ça de près ou de loin. Là je vois la tante de mes enfants, Aline Mwembo, Dr Jackson Mbebo. Je te salue depuis France et je vois ma maman chérie, maman a été merci na ma prière, na ma conseil na yo. Pourquoi pas à Cathy et Congo, ma petite sœur propre, Gauthier, na Luxembourg, Gauthier Souel, voilà. Yannick et Kakanga, pourquoi pas à mon réalisateur, Imak Makengo, le génie. Les génies, il y a tout ce qu'on kawana dans un moté na plateau le lot, tous les Miss Lolo directement dans un côté ça invité nanga Imak Makengo sukoza. D'accord, nanga. Côté là, invité nanga mkwalelo. Bonjour, Miss Lolo. Moi, ça pembe. Ouais. Bonjour, Fallon et Congo. Bonjour, Naba Tunyoso Balinganga. Bonjour, Naba Bonenyo surtout ya Congo Mokili. Bonjour, na Yemoko Adoyue. Na pesi Bambote Belé. Na pesi Bambote Belé na M Kamukeba. Bambote nanga na. Bien nanga Clo Monzambi de Bundes. Bambote Belé na moi nanga ici la Bissalou. Place à Pema na Dubaï. Place au Nini Maman Olive, Maman Mokonzi, Babi vraiment ex-première dame, Azui Penya Bango, délégation Mobimana, Baï Chokoko, Ba Sylvie Bongo, Nazomona Ba Vincent Tulis, Ba Mama Top, Bango, tout le bazawana équipe Mobimba, Bazana Kati ya Dubaï, Bakeko Pema.
maman moni bateau va travailler mingi abina pemisa bango mbote belé na mimi lutama avio le velu moi ça mbongo na kata Suisse mbote belé na vient nga Enoch Lankoso sénateur à vie mami longo macha momeno maman Célé na kata Londres na pesio ba mbote belé babi vraiment mbote belé na bijou biuma divine la japonaise mbote na ba nyonso balingaka biso les abakuko nga koko na bino international même international ya babako ngayo yo mama leki ya sila bisalu l'appellation bien contrôlée famille bisalu mobimba na yebi ke boza toujours au poste toujours wana Dorcas Bolokoko tendresse dibinga tata bosi bisalu noko Hervé Lesai irano kia la noko bisalu nyomi mwana tsuka tata mwasi Blandine Mafuta Aminata son père Mireille Mukebande toyo ko sukisa na ye la petite sœur bisalu mbote. Voilà, Dorcas Bolokoko, bonjour à toi aussi. Dorcas Bolokoko. Tata moi c'est Maman Leki. Oui. Maman Leki Bissalo. Oui. Boni groupe Bissalo. Ah donc SB et Zabien, SB et Zabien. Après Bunda 21, Mam Sazaki na Katiaba prière, il y a 21 jours. Bazaki na semaine il y a légumes, semaine il y a fruits, na semaine oh vraiment babi jeune à Daniel. Après jeune à Daniel, quand ningi ange Gabriel a quitté ma pamboli, oh Satan a bloqué qui le même jour nous avons ça répondre qui na Daniel, mais Satan a kanga qui on va ange de chien, on va zara Lola, ba kanga qui on a Lola té plutôt na ciel, na 7e na 6e ciel, ba kanga ma pamboli, tant au cas maman aussi ça 21 jours. Les lois ici après 2 jours Dubaï. Donc il y a 21 jours à Bunda, nous avons à Salipé à opérer un miracle, où on a un témoignage pour que tant qu'on zonga faut témoigner. Pour belé ba oluka Dubaï, au ko ke no Dubaï. On se comprend. Mais qu'on y a na restaurant au ba prince, ba miracle ba liaka, et ça la ngo epesa beli mutu nyonso tuté. Voilà. Donc ngolu wana epesa beli sila bisalo, epesa beli Aisha Koko, tante Sylvie Bongo, epesa beli ba Vincent Chulis, ba mama top, bango tout ba ke Dubaï. Bango tout bat baké Dubaï bazu ngolwe yeso sala ngayema ngai na la panda ina vina ngaye na tika la reconnaissante. Donc si la bisale soit toujours reconnaissante envers son Dieu. Donc et puis na maman Olive maman a pensé na yo a dit que tu as beaucoup travaillé et surtout au sali penya musala au bénis énergie OK peut ma pour récupérer l'énergie à kepe ma mère to mesana romona mingi Belvi Kanza toujours azanga te na makamba bi liste il paraît que Belvi Kanza mtasaka liste ya batika la boni mo atika liya se musale beli ya permité oloba kitro na esika yango bati yo pembeni mama loba lisusu mama ganga dengo ganga ka loba lisusu mama toko kanie alwambo pe atonam makambo obana ba banzamba bien pa alwambo mokolo tonga abotoli tonga okotonga na nini machine etikali polele machine c'est nini etikali polele mokolo tonga zi tonga na otonga na nini donc si le bisala zi place na yebite bato basala analyse nga na yembi ntembo alwambo makiadi mokolo tonga parce que totuni tomoni Belvi Kanza nzembo na zo mama mingi so talisha na Aisha Koko omona nzembo na yembi nde yango babanda obina na restaurant ba olia na restaurant classe ya ba prince place ba konza mboka place pe président Fatita ngena alia balé ko voilà nani Belvi Kanza ba botelier place et pas na yebite te mwana ngate parce qu'on a ça il mokolo tonga abotoli tonga otonga na nini eza nzembo mais siko yeso ndenga tikali nga na yebite atuka na yebite pourquoi batikiye kakure te lelo balobi toko benga kakure eza kakure ba basona yo rozwa de liste liste le sa pongi te ya na yebiso bat bala muka 4 heures na liste kinga kati pour te bi ndenga okota boli na ba période ba fin de l'année boy maman motema boboto la mère des opprimés arobimisa mobimba na mbonga fait ozui siko yo tikali mama na ngai ngape na tikali na ke Dubaï te na mi yembela donc tino mi yemba bo banga te bondo sepe ko baluka boy Belvi Kanza zune pe liste nga zongeli ko koma liste yepe mbalo tsote ba kacholi bana ko liste sa tia ko mala mbala combien pona ke no banga msu chance ngeye lo tour ya yanga makambo chance nga za étoile na yesa batu na za prêter na za la prêter mais na za prête yango emona ni mama talisa chaîne donc ce de la za boy miss loloma ya mukamba madame Poutine
Maman telle sa chaîne. Maman telle sa chaîne. Nalobaka bien yango batu bako mo considérer nga. Nazala jamais considérer na vie na nga. Batu ba pesa nga chance te. Mais ce qu'on Nzambe on nga na fuka melaka. Nga na bondela ka falon ba ko sauter. Nde na za botana kota na kukuna Nzambe na nga. Ba résultat mona na yango. Na isa Nzambe pesa nga succès o mokili o lobaki na simbikisi. Na senga pa Nzambe succès bongo. O balobi na 1 Josué 8. Josué 1:8. Josué 1:8. Il y a un verset. Même la chronique 20, chroniques 20. Place au balobi, tout se confie dans Nzambe, to réussir. N'a prophète ozala réussir. Donc il y a tellement na rappela Nzambe, na rappela Nzambe maloba na ye. Tant ozo bondela, faut na ba mot clé. Ya ko bondela ko yebisa Nzambe. Bato musu bakena ko bondela ozo bondela ko pharisien. Nzambe talanga ye na tsaka mabonza dimité. Fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Si comme on a essayé de pianga succès au mokili et goloba na simbikisi. Et puis succès ça l'accompagner na mbongo, ça la pambate. Succès mo ya matumboli. Ngana za matumboli te so mutabandinga na yaka neti géri, ba bi poti na misu. Abandinga. Nga so na dossier on a vraiment to koma na ngoto kenena na mamba. Bon de toutes les façons, ndenga tikali bongo batu bakokai dans la liste. Ye mo aza ba tient na place ni. Batu bakoki déjà. Batu bakoki batu bakoki finalement to simba nini machine etikali polele. Voilà nani Miss Lolo to ebiki yozaka mama leki bisala mama leki sila mambo epesi pasi makasi mo ebisinga te ate ezokende mais tuneka yango pourquoi tomoni Sarah moko ya basali lokola biso Sarah aye ti mama sila lobike non sila bisalu ajekeli ajekeli pourquoi bozo balate pourquoi zo botati bon na episode elo mo boy fallait le monde na vie que maman l'équipe voilà répondre que la vie muto ba déviergeai na 6 ans et a passé pas en la compréhension biso so toyebi ke ba déviergeai moi si na ba 14 ans ba 15 ans ba 16 ans so po bateli virginité na onda kwa libala parce que yo ba déviergeai yo na tata na moko ozo comprendre o comme na rage ya ba fille o ba koli bien si là aza mwana ya bonne vie si la botami na Gombe o comprendre papa ba si la mutambongo mu continent onatra si la tamba longwe Gombe la ba na ville ba yo vana na Citaz wana ezaka voisin Gombe na Barumbu donc si la muninga na bango te tango zo tuna si la obala mukoni si la za mwana bonne vie a respecter maloba ba parents na ye yaka conseil ki bala muto ba violer akoma na rage ya mwana mwasi wa moni ke ba violate parce que tango ya zo ko tuna question ke obala mukoni po ya sana ni pasila aza tata aza mama leki aza mama sila aza yaya sila aza ndekwa sila to aza camarade sila intime sila yebise ke nela aza bona tuli na ko boluka libala ozongo na place bat ba ka kofingisa yozo ko tuna mtu question maboko no minene e kita lokwa ba mama ya 3e âge moye ofingi munoko leza lokwa voisin munoko na point pardon ko finga te munoko lokwa tabeta AVC yozo ko finga o mitala te mama o mitala te munoko solo nengo zabo na yebite so abrosaka parce que yozo ko finga ndaka brosser te ndeni na bibo ya ki bala batu mususu bali anie o mona mutu mwa mwasi obonya hata mwa mituka suka longo Dubai ake wolia nie totala kyangwa porta poti siko tango yo jeune fille moko boy to tantine moko boy to pesa grade o ye poser question ke okobala mukolo nini elaksini azan nani pasila membre famille ba parents sila balembi sila biso ba parents na to lembiete conseil entre amis te azan mi asila te mwana mwasi wana za matérialiste ayaka pembeni ya batu ya komisa silati aloba sila za icône voilà aloba sila za artiste international à ma grande surprise na landi live mobo ya ofinga sila ana problème na sila roi ya kara aigle biso loba soute na ba kombe mutu so za kombe to pousa na pembeni nete po ali ablo solo ya salty aigle lera bloro eza pur parce que yende nga za bo kombe olinga diembela aigle e simba te aigle pour moi likolo makasi tala baltiti aigle kendaka kombe osuka kaka moto moindo na motema pembe awa na tolo pembe na kati moindo keba ya bongo na motema sika bizaleli mabe bongo la to comme na 2023 pe yango ya yoko tika te mwana ba viola ba bebisa vina mwana libebi sample
Quand bino bata théâtre tout monde sera ma sœur mais France. Mais France et ça linga bien azokanga ba photo na mobala bato mukolo mobala ko réclamer biso to baka ya mko mbala zate mobala so ya ba mobala bala mko mbala zate ya ninga na mobali so ka yeba ki aza marié aninga ya bala sarate abala mundele pona mukanda mundele nga komisa ya solo wa ezaki bolingwa contrat bon mutana zem contrat na zem bon yo yebite ke nga pene na zabona ko ke libala mo contrat beti fe ke libanda kapote toboki oyebi yango te na zupe zemi na bateli semina ya za besoin botana noir mindele balinga ba noir po ba vigorer bo pikini ko bo kulu ba nzoto elo sara landi yango wana te mo mundele la ndaye kuna mundele la landi ala ndaye kuna tanga wisi moi j'ai tanga wisi batie moi mondongo na kati babakisi moi nana père obaya moi toujours force. Mais pourquoi pas tous les bazele qui a divorcé bon hier on soit sous Sarato voilà ba retardé ya muninga moni poto na vraiment 2023 ekokele na France na lo ya ngo ba olinga binote na basa poto ba botola ba oni bali na makambo poto pe bazwa mibali na bisoti to akande moto kokana bango ba fia théâtre bino pe ba fia chroniqueuse bino bozwa pe mibali ya batapoto biso big saba ya Chanel okuta biso big saba biso nyonso dezo zaboye biso za so se retrouver kana tanga kombono obika ouais nalobi to se retrouver kana kata sac moko ya question ya mutu na mutu ayebi ndeni ya otambusa vina ye Sarah c'est une grande fille ngala ko vanda tena opia Sarah conseil ayoka ngati ata mkomote so na ese tika mbala no bana jalouse et surtout ko ke ngala na mbali na réseaux sociaux te ngade ba benga ngaka etula boy na opese conseil ba gena la posa mbali na za conseil opia te na opese kaka ere mariage libala eza mokano nzambe et uta na paradis oka ndenge pongolo vaemba donc vivre bien na libala na yo non vraiment officialiser ngote quoi mais to ma ba photo ke oyanga asia balaite aya ko balea mobala sa bala Sarah est-ce que ka sala religieux na civil bon mobala sa bala da Sarah Sarah yo ndimika mobala batu makaza marié maga muninga na zemi yo kana obselo mo mbala poto mibali nyonso ya poto o ngala yeba na vie nanga bazaka na instance ya divorce o nyonso ngala yebi na vie nanga na yebika mutu moko to mibale nde ba yebisanga ke ba marié ba pire vie nanga ba betelanga masolo ke ba marié mais les restes o ngala yebi ba célibataire ba na instance ya divorce bandoko zela na instance ya divorce wana divorce alinga divorcer zemeye alinga divorcer zemeye vous comprenez ce qu'on a dit ça c'est déjà fait ça qui on espoir bon ça n'est 2 ans 3 ans ya au perdre batanyo surtout bolingo pour la mobala marié beaucoup mbela ka bongo ce qu'on est au boya ba ventiler le roi ba dingizwa yo yaka na okaka obali mwana bato boti 3 banotiki ozi mwana bato na jeunesse aussi jeunesse na ye akomi ko fana otiki ye okangie ndoki wana nde to telemila wana ya kishasa ba courir de jipo ba dingizwa yo turbo bienvenue turbo wana vient na oti via banani na ebie vient na yo façon ko démarrer yango te na lobi na yo soki ezaki leki na ngate na ngala telemila dingizwa te mwana mama na ngai nde na yo telemila babi okota kama mba bato ma mukamba la linga salite te mai wana linga salite te za mboka na biso nga sikoyo remplaçant ya mai mukamba ngayo na Kongo na Kinshasa na linga salite ndeni soki dingizwa yo akote na famille na ngate mama mabala ne elinga etala ngati lokola yaye ko escroquer na famille na nga nazo faire voir na bato ke dingizwa c'est un escroc spécialisé escroquer ni abani na zano toke malem escroquer na oleki nanga voilà jeunesse ne abali leki nanga na aja mukie abali leki nanga na aja mukie baboti bana misato voilà aye atikiye akeko bala fille o azana zemi leki ya pasteur Jean Bosco ya église ya Matongi wana voilà fille wana ina prophétie alobi ke petite sœur nanga azandoki moi si o dingizo ya balaka liboso mimi o asala na religieux voilà pour première femme na été mimi babota bana misato mwana moko akufa dingizo akanga ndoki dingizo na vine mobimba akanga basi bandoki seke mta ndoki dans zelato ke malembe moi ça liboso o ya balaka o babota bana misato moko akufa mimi wana moi si bakena na religion voilà bazana moi si na ya liboso o azana Canada mama mwana na ya liboso mwana o dingizo ya bali aza age mwana mwana liboso papa de 12 tribus d'Israël
C'est quand mon que oh. Ah na bana 12. Après na abali. Leki na ngata ki loko la 5e femme. 5e femme bossa. Ayeba kité. Ozo comprendre. Ayeba ça que Mimi o ba balana. Po dinzo abima na petite sœur à Mimi. O ba balana na ayiseka que Mimi azaki ndoki alia ki mwana. Parce que Mimi alia ki mwana moko bo mi balo batikali po ya bogola bana te. Ya ka lokwa soso. Atieze makei. Soso atikalo bunda ateti maki yemoko. Abimisi bana na ya lukeli bango biloko olia azipi bango na mapapu bana ba okola bongo. Dinzo c'est ça et ça travaille dinzo ozo sala. Parce que tant y a yé la famille à Miss Lolo. Yaya, oye la famille à Luka Makambo. Yonani. Na aussi liso. 18 000 émissions au salé la yo. Si on kozong sabilo kwa ndaku nyoso ya leki nanga. Nyoso leki na ndaku ya petite sœur. Kiti, congélateur, télévision, réchaud, sani, nzungu, mbetu, tapi, nyoso weza na ndaku ya libala. O mobile sombaka, eza ya leki nanga. Bakie na ngona mwasi na ye, balongwe na ndaku ya lemba. Place ba comment foutre la toyebité. Biso to betaka sete azong sabilo kwa Tania. Zabilo kana ba pese ke cadeau na mariage ndé comme ya leki to leka somba yona. So na yebiso kutu ki abala leki na ngaka kota botata. Maman leki na bisalia mafuta te, alia mungwa te, alata liputa dinzo te. Apesa ka bloka ba papa. Akabola ki on a katikati, l'homme des deux parties. Obi ko bisa mamba mine. Na yebisi on makabo na on loba na délégué na famille. Vous comprenez? Ce qui Tania, azaki leki na ngate ngana yate na vana na sela dingizo émission na problème ni. C'est ma petite sœur. Comprendre? Moi na maman leki na biso. Donc naza na droit ya kolandela dingizo yo. Voilà. Akozongi sabilo ka Tania. Dingizo yo. Ndengo mela ba producteur mbongo ya album Imolé. Le roi yo kanisaka la nyo Imola kufa pona yo moko. Na oye biso ke la nyo Imola kufa pona biso nyonso tu. Aka pona batama be. Pour la biso ba miss lolo to bongo la motema. Bongo la motema papa escroc coureur de jupon. Gigolo spécialiste. Daniel so saloba na prison te. Ya prison. Ba to baza kuna prison te. Soko to vital caméra kota prison bima. Bongo ngai. Joseph ba la politique. Na ya biso te na mettre li solo. Oui. Oh, maintenant on a la prison. Jean-Marc Kabundi. Voilà. Ah la prison. So na keku kuna sali relation na ba Jean-Marc Kabundi na ba prisonnier mais ya ba konzi bazala kuna na pavillon 1 na pavillon 2. Et ça a plaisir. Mais on va en soirée, ça aussi prison, il m'a jour en soirée, il journée. Les 3 journées, les mercredi. Il lundi. Soirée, après chroniqueuse. À ça, c'est 6 mois la prison. À aucun goût, hein. À bien la témoin à bien, le roi m'a outil poto. Et ça a bien quelqu'un qui bombe en aïe. N'a pas ça émission. Et alors quoi répondre à la Dubaï. Parce que va Dubaï, ok, de la prison. Yango lo kono démarrer dingizoyo. Dingizoyo nenga zaboye ayebi ke na yaya mwasi na ye. Voilà. Vous comprenez? Si on est géri. Ya géri ya li tutu. Yozo kota mamo etalioté. Franchement, na comprendre ba tumu souten. Géri. Yoso monanga li kamuna o géri poso ekuba. Ta garçon sokolaté, sale garçon microbe. Non. A sokolaté, na so vérité. C'est ka bon. A sokola po vanda wa. Non. Aza parasite plutôt. Yeah. Yeah. Ndako kula $10 ko futela te atala na komina ya renkile. Au kokate. Azala nini? Abana théâtre kala. Ye penya ko zozoli ko kilo ba mi. Zozoli ko kilo ya ba mi ba Nigeria. Aye kokota makambu. Olia ya na nenga bia ayo sa dinzo ke fongolela nga dossier. Bokende. Na yope ke fongola dossier. Oba za $20 ke no fongola. Abati. Yaya ngandi na boni ngabwe na ata na 40,000 dossiers taka bafuna na aner ndoko mona ngala zala ba niveau ngatanga ba niveau mona ba konzi ba niveau mona ba ministre tala kana politicien tembe ba ke funa na aner ozo so niveau et tirel ka ba ke funa na IGF na yibi mbongo théâtre ozo responsabilité théâtre ta yibi mbongo théâtre ngabongo mais bon que malem na dingizo ya mamba famille hein na otene mal ça peut-être bon ça lisusu hein yaya bakena na mutu mal talaka na mois de mars hein voilà a créé la petite sœur ba problème mais novembre yo bala yaya au moins likamo na oloba ngona pasi ozo comprendre pas za leki na bala petite sœur azaki wa petite sœur na yo c'est pas pour moi soit za grande petite azale ki na ngatanya c'est ma petite sœur voilà. Petite sœur a utaka Afrique du Sud
ayaka po balinga baba na mobali na poto dingizo ya tingamela mwana taka ola libanda lokwa na ndako kuna église ezalaki aola na église asali kuna orchestre na baleki na batomi baosala banzembo baoyemba ayemba mama nzambe ayebi ngwa milango tanya mona pasteur papa za pasteur akenaka na ba famille ba pasteur po bayebi ke soka tiki bolandela ite na réseaux sociaux mais cette fois-ci aye la poule mabe oye na poule ya place équipe match banda Londres oyebi ke football et banda na Londres na Angleterre est-ce qu'on a poule place balle banda na Angleterre na ko suki sa dingzo ko zongi sa biloko petit tu t'imagines que na bilamba ya leki na nga mwana mwasi babale o latango okondi mango mbetu ya leki na nga Bible les exceptions à Corinthiens que le lit conjugal soit exempté de toute souillure mais y a souillé lit conjugal yo kansi yo na dalibala no za na bolamu ma chérie ye tikanga na biselo mobo profession pesa ki petite sœur andoki yeba ke yo pe ba okangondoki oh zato ki malem ye moko mwasi o dingzo a balinda kangi apesa ki profession mwasa liboso ayebisi dingzo ke Tania azandoki lokwa pe dingzo yo yakangaka basne bandoki baba kutani bobala kanga mwasi ndoki mwasi pa kanga bambana ndoki baba kutani basali ye mwasi oya ye o asika voilà aina prophétie que moi ça zanda kwa zando kasi ba kutani o tolo ba tout à l'heure o tolo ba non dingzo yo akanga mwasi na liboso mimi ndoki même waza na Canada waza na Canada ye akanga ipe ndoki zela na l'action petite sœur na mwasi kitoko mais na ebité les hommes sont des méchants. Non le Quito na ba London non le Quito na peso mbote bele pourquoi pas na maman Régine Congolo ba maman chérie je te salue héritier bongo na bonko na manzambe héritier bongo to ko bon na 10 000 fois mais to ka bona te toi tu es ici mon pote héritier bongo au moni moi sina liboso ye voilà moi sina liboso ye oh petite sœur o petite sœur nanga voilà o mwasi autobala autobala mikolo ye o autobala mikolo ye o mwasi ya o petite sœur nanga o mwasi liboso non o ka ba photo na epeso bazali mwasi mobala kotanga kombote ya nani ya théâtre azaki pe mobala mutu mo théâtre bota pe na film mo théâtre ozo comprendre asa pe na mwana te ya yete o yete mwasi na yebi ozo comprendre siko neti mwana aza mabe yebisanga azama beta za kitoko Nibali boluka kanini mawa trop boluka kanini na leli Sarah Masiala kuna leli boye vraiment leli grave te kwa kokosa kabisu mibala poto ko yakaka na célibataire na zaboye na divorce bokabona to divorce to kabona ba chambre to zakanda ko na ndimite na hiver ngaso mobala poto esinga za libre aza célibataire na bona ngako ndima hiver yaya toyoka ngona sango ya bongo bazala te toyoka ka hiver na sango je noyoka hiver toyoka ka hiver na sango yaya malilo ezaka kuna même bible zo ba ke batu mbale ba sanga lesika mo po ba se chauffer yo ko yebisa ngamba comme moi pesa verse pour ma casse na verse batu mbale ba sanga po ba se chauffer na Ancien Testament makamweza Testament batu mbale ba sanga po ba se des personnes so batu mbale ba la metu mo ba sanga po ba se chauffer parce que tango yo zo yebisa ngake ngai na balate na célibataire na ba moins oh nini ezo kita ba benga ngoni neige ekita yo betela ngani solo ke o la ba chauffage na kata bandako aya tika bo ba finika ba poète poani eloko kilo yaya et chauffer bango penyate il faut qu'à moi ça za pembe ba ko sa biso te to so yeba na biso to yeba déjà voilà tous on a sujet à dinosaure parce que tous qui wana donc ozomona ke mobali azozala kaka sérieux parce que dingizo to benga za moins sérieux voilà il n'est pas sérieux et puis aza irresponsable wana mo o ezo convenir na dingizo et ça a des choses différentes ko kabana na mwasi na ko za responsable bana na ozo so ya bana parce que mobala ko kabana na mwasi au so bana na classe ozayi mayele obike yo bano ma premier na ebisio dingizo yo ndenga zana ata lipa 200 francs o bana balia na tongo ebité
même minerval papa leki na biso mto futa dingisoyo papa leki na biso tangi sele bana dingisoyo papa leki na biso laisser les bana oyo kata soni te vie dingi ça bon ya limumu quand même futa nanda sérieux nanda ko azo futela na minute o famille mwasi o abali nde bazwilie te na bon kuna na lemba tiki banyongo atiki banyongo falon mais nimela ngai te so ngando na ngolo bazaka kuna na samai so na yeso likambo ngando ndima te poani pite na otala papa bienvenue otaka sérieux nyo sazala vie na mobimba c'est le couper action c'est ça sa vie c'est ça sa vie couper action il vit le théâtre moi excusez na théâtre et vit le bomba ngwana potala ka muto koma na niveau escroquer 3 producteurs kena osala nzembo imole wana bana obimisa nzembo imole des fois linga petite sœur nda bana obimisa nzembo imole ti lelo imole na imole alinga kote na studio lobi lokwa biso to l'équipe ba émission to sambwisie nzembo ande tombole détrompe-toi si te trompes comprendre nzembo wana ya lobake yo mama leki na nga aboko la otie lobake yoza na nyongwa mama leki na nga ite dingiso yo nzembo ko bimisa wana ka nyongwa na olakele nani olakele na bana na kolaka laka dingiso yo nzembo ko bimisa okotikala jamais ko koma lokwa Moïse Mbiye ni Mike Kalambai nzembo na yo kaka famille na omutu boyoka ngo na sisi olaka eloko lobika famille oyoko rappeler nga député mo ba voter kana mwasi na ba nzembo wana ba oyoka ngo kana famille na ye na mwasi ne o abali siko eko salaka succès te lobake yo mwana mama na nga lambela ofufu te lobake yo dingizwa yo wana mbongo famille na biso na libumuno te wana mbongo shela te dingizwa yo oyebili kamolinga osala Lydia bapesi mwana kande ezalaka tania aza na zemi ba fatigue moye asa bisale belé zate mama leki azui mwana moko ya nièce nanga abenga biso abenga nga koko bapesi akendo salisa tania dingizo azo kotela mwana na kati ya chambre po asala yendenga asala leki ya mimi heureusement mwana vie de prière so dingizo akoti akutaka mwana na état de prière azo kamwa mwana c'est trop grave hein na yebisio ona oloba oyo omoni ona oloba oyo po eleka na famille na nga so eleka na famille na nga te na yo beta lisolo te makambo na oloba aya ko démentir bana na ndo sa ba émission po anya lekita démentir am ayebi ke na beta histoire à vinal histoire vraie ya bio matière à bio ya pure bozongo pananga la vie à dingizoyo dingizoyo vine mo bamba c'est le théâtre couper action à bandi o mwasi nanga zaka ndoki aya yuka ngaka bala bat bandoki ya etadam na oyo moye bien o sala ki odamwa o sambela wapi azana église place akenda te asambela te c'est papa le roi longo c'est ka papa mususu kasi na biso ya lingaka bana ba pasteur au ya wana frère anyo imole yaya nzemala sala eloko tekala ko chipa yo dingizoyo na à côté studio yo pe na studio ngana okota studio na wemela mwana ngai na 3 chants toi ne ya mwana 3 titres nzembo ezo sala succès mikolo ndeni mama la biso akenda wapi Dubai mama na biso akendaka wapi akendaka Dubai sila bisalo akendaka wapi akendaka Dubai Aisha kwa akendaka wapi fona bina voilà yaka mama na biso akendaka wapi akendaka Dubai sila bisalo akendaka wapi mama akendaka Dubai bonga Aisha kwa akendaka wapi akendaka mama bajera akendaka wapi akendaka Gambela akendaka Gambela malewa mayo mama bajera na et revient le moko mama bajera na Gambela sundeni mama bajera akendaka Gambela mama bajera na Gambela akendaka Gambela
Ya bino na Dubaï baninga. Ya biso na Mais c'est Dubaï. les secondes maman baninga tikali. Maman banani. Ya ba géri ko. Géri ko betos. To géri ya to me géri. Géri o maman banga kenda gambela biso stoyebi. Ah. Maman na biso ke na Dubaï. Maman baninga akata na compétition. Nabi. Bon akata ta pemi. Bon, de toutes les façons wala yom to loba. Pour maman lo banga na yebi ngote. Na yebi ke maman live amemi batu na Dubaï. Kandenga memaka. Tout rana ba sœur nangi bakata mbakendaka ba jino la ba nani tout au palbi bateau ba travail mère atali bateau ba travailler ezate ka même ba na divagation atali bateau ba travailler il faut apemisa mi tout na bango ba bimisi énergie faut ba zongisa mais ba tebele ba travailler ba neti banali koti en tout cas na mona muta osa ba sanka ezaka sila na ba film na mona ba film e komami kitoko ezaka ya sila na moni mutu musute na ndenga mabete bo tenir en rigueur tu tenir en rigueur tu totanga sila bisalo akendaka wapi akendaka Dubaï mwana ngana minute oyo azolia na restaurant place ba prince baliaka mwana ngana minute oyo azosukola na piscine munene ako nanger na Dubaï. Na comment on peut ça cours en natation na moni. Pour ka maman ko nager. Obi bat bakepi na Dubaï. Baza bato ba sel musala ba travailler mele. Groupe à Barcelone ils travaillent comme makasi. Ya partout abisanga na terrain wana. Le tikanga na tanga ko ya plateau za ngate. Merci Falon, limbisanga. Groupe à Barcelone il travaille à Makassi, il y a Belgique qui travaille à Makassi. 5 ans de tobe kalisolo. Il y a 10 années travaille à Makassi. La jour moko 5 ans. Si la bisalo a mégastar, si la bisalo mégastar, Pomba Sen, Beckham, l'impératrice, Dorta Ceci, si la l'ivoirienne, si la moine a 12 ans, si la Yamukolo, Oleki Bango. Ya. Nana 3 titres kaka. L'album au 3. Maman a besoin de Dubaï. Na rappé, oui, na rappé, pour la moi, na rappé la gaïe déjà. Parce que maman silanga mbulushi tabo na mwana, maman silanga mbulusha mwana ne mamo, maman sila kuzadi saga banane batoto Ok, merci beaucoup, les bonnes choses ne durent jamais, vraiment. Mamba bien les qui na kati masamba mama appelle qui vraiment pas producteur peut soit mon ami biso to souffrir botika pe ko nyokola biso boyeni bali franchement surtout bino bana poto bana kishasa bosa biso bote botika ko nyokola biso so bobali biso bobala biso mbala moko ngala comme kuna niveau la lukata mutapusu na ngai na comme c'est marque déposé o créer ayo na créer ngai mais bali nyoso ba comme occuper l'église madbe. Si l'église va moins. Mes frères Imolé a sali ba 6e femme, papa de 6. Il y a comme pasteur na nyokas. O bala basi 12. Yekuta ke na bali bango. Vous appelez atika bango pété. Mais yesikoyo comme on est bizwa bitika. Toucher jouer, goûter laisser. Voilà. Mayo. Merci beaucoup Tokum Nasuka. Merci. Moi les lobezali na babakouk bazolanda yo. Oui, babakouk vraiment le monde entier. Président Josué Ngongi na pesi mbote belé. Maman Zozo na Ernst Chouchou na Nyota na Londres na pesi mbote belé vraiment to senga babakouk bozala toujours branché scotché na SB total la film l'épisode domination. Je crois qu'il est comme déjà presque à la fin. Donc maman la pesi Marie-Hélène bomo ndenga confessa ki ndenga baneko kanga ba chance abatu likola ko kabela. Bino abolinga ka ba kabela bino. Babi, la mère qui donne, c'est la mère qui reçoit. Et puis, moutou azo tchaka oboya, oza toujours supérieur. Voilà, l'icône yo. Yo kokolobela était même si ça ba gaffe. On se comprendre. Donc na vie biso nyonso tout luka ko sani to sala tay loko moko boy. Babi, apprends-moi à pêcher au lieu de me donner chaque jour le poisson. Donc na éviter les appels conseils oh mam ça pesi na batu. On se comprendre que au tiki bana na o mikie, o yo ko zongo kuti bana ba baby. Soit disant que grande sœur na yo atikala ko boko la bana koto mobile ne ak viangula o koto mususu comme ne mutato koto. Donc ils a conseil bolande la penya conseil ya sila nazomona ke sila zo pesa ba conseil bien tout le monde o balinganga ngapena linga bino bo s'abonner à la chaîne na biso ya Congo Mokili bo
commenter émission, vous partager émission. En tout cas, écoute partout. Hein. Voilà. Émission Tambolé qui n'a pas zone, surtout. Oh, à taba couche au place, c'est comme à te coma. Na ebike, bozala wana pour Hollanda, maman leki na bino. Viens à Cloclo, mon zambi de Bundes, na pesio mbote belé. Viens à Enoch Lankoso, sénateur à vie, na pesio bambote belé. Maman nanga Mimi Longo, moté ma papa Jean-Claude Mibango. Macha Moumenu, maman, na pesio bambote belé. Maman nanga Mami qui na cash money, moté ma papa José Malolo. Ma grande sœur chérie, ya Didi, na Belgique. Maman nanga Solange. Wanzambi, en Afrique du Sud, na peso bambote belé. Je dis tu vois, on a Chypre du Sud. Ba Chyprien tout. Na bi que je dis ta tonne ça on la statue et puis à partager ka. Wawa de moi, partager les mains, commenter, ba Chyprien bozala toujours nga balanda nga. Place nyo so ba baku ba mona nga ba yaka. Il ne samba de moi-même, je suis ici. Na kati ya Congo mokili, bolanda biso en tout cas, to yali susu soki ba numéro sikeza na roya toujours ko sala famille bisalu na biso kane to zalaka presse de SB Dorcas Bolokoko tonton Hervé le Sai tata moi si tonton Dibinga M Kamukeba Irano Kiala na moni sous Sandra Love na pesibino tout bambote donc to jali quoi to jali merci Nabino nyonso to bolandi biso merci na ya José Makila hein ya José Makila manarate ya awa José Makila, merci Nayo, merci pourquoi pas arrêt Samba tonton Hervé. Tonton Hervé, na Afrique du Sud na pesio mbote pourquoi pas mbote na ngai na fiston ituku MDD business fiston ituku mon compte à panneau soleil il est vraiment nyos na panneau soleil on caméra pardon on a congélateur il y a panneau soleil ventilateur pour ba courant que ça c'est comment sauter que ne comme on a fiston ituku na commerce wana kaka fiston ituku MDD business. Merci na bino nyonso to bopesa biso confiance na fidélité to kutami balasima soki nzambe ayete merci. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.